esengeli na bandeko bazolanda biso surtout ba chrétiens en particulier bayeba kosala différence entre makambo ya nzambe na makambo ya bato. Alors na makambo d'abord ya bato, c'est pourquoi on a même dans le livre de Genèse chapitre 2 partant à 15e verset, nzambe après avoir kosala mutu a disposé qui jardin ezalaki avant a ebisi abi j'étais dans le jardin garder protéger cultiver. Les cas contraires nzambe ngabisaka dans le quoi ngaza le créateur fana na wana ngana ndole so na usama makambo nyonso de nikolo bake nzambe azana part na yo asalaki atikeli muto pesa nini asa part na ye makambo ya nzambe za nini makambo ya nzambe za makambo za spirituel parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24, ça c'est Jésus qui dit à la femme Samaritain, Dieu est esprit, que ceux qui veulent les servir les servent en esprit et en vérité. Donc nzambe za molimo cependant makambo ya nzoto bolingo banini kulia kubala koza sécurité ne na utikoloba awa ba pays nyonso eza développer bazana ba économie forte baza sécuriser nzambe te mutaka ko développer économie na bango preuve la puis Mao Tse a développé c'est-à-dire le sens de développement en Chine ezali ko revenir na Mao Tse azalaki ate eza muto asambelaka te aza alingi aza chrétien te aza musulman c'est-à-dire ayebi ne makambo nzambe te soko moni moto ayeko yela yo na église na to pasteur na yo alobi soko moni moto akomi président nzambe mutaponaki soit c'est un ignorant soit c'est un corrompu et mingi ezaka ba corrompu de biti ya prophétie na sacerdoce royal eza pour l'édification église corps de Christ. C'est pendant la sacerdoce lévitique prophète bande ko pesa batona ndenge ya plan de guerre boko na guerre boko tuna ye kolia bato soki nzala na mboka boko tuna ye malade na mboka boko tuna prophète mais lelo soki malade na mboka épidémie boko luka muyembe boko luka prophète te ndeko na moko journaliste bilia ya mbakinga ava kutu makambo tanga lobi yango na lobaka eza makambo eko simba te eza pe bongo te c'est na loba yango juste atanga loba makambo wana même mo soki Roger Baka epa loba makambo soki bakokufa ba président makambo belebe na loba eza makambo lokuta. J'ai découvert dans l'eau je connais ba 2003 na zaki na campi tango 2003 2004 tango longui asali musala c'est quelqu'un qui inspire une estime na considération ya ba congolais na musala nzamba ça mais par rapport na loko wana c'est na koloba ezali soit ponanga eza manque ya courage. Alors maintenant lui là il manque le courage a manqué courage ba malula bazaki nango o ba mosengo ba mbongo ba echaku bazaki nango c'est-à-dire yako citer les chants par son nom koloba keteo eza mabe faiblesse tende yango na sikwa lingaka la tsango sens moko ya spiritualité promesse alaki yako citer les chants par son nom très bien ke makamonenge tamboli eta malamu te ba élection na 2018 eleki malamu te tala boye ndenge ba mbongo balobaki ndenge ba mosengo baloba ndenge batotu baloba c'est-à-dire position no yango wana balobite ke okende ko simba minduku bo sala boete olobi makambo ke eza malamu te bato bayebi ke non malgré que ce sont pasteurs mais il n'a pas été d'accord ndeto ko suki wana place tonga to pesa kaka me ko kene ba former mosusu wana des heures par l'appui oti ko landa image aux journalistes munene bato ya IGF na ya ministre bazo makambo ka détournement ilingi ba ke prier uti ko sala ma ezo continuer e ko sila te au moins ba pays oyo sous-développé vous avez un fidèle ou comme président de la République est-ce moni ba avantage. Et de l'autre côté, vous avez un autre fidèle. Oh, le monde entier yebi ke yende azwaki, mais makambele ki malamute. Et vous savez que comment la situation se dégénère qui est en train de faire. Ici, je parle comme des frères. Félix, Martin font à niveau église kuna. Ceux qui sont là qui betam soumbe ba kuka toujours ensemble, mais les pasteurs, les responsables na bango spirituel n'a pas pu. Et lingo ba ke azanga ki courage pour na kokoma na niveau ya situation na ndenge zalaki. Pasteur Dalo ngaka tika la clé et pas ya ndeko Félix président. C'est-à-dire yone moto za gestion mboka. Tala likambo boye na senga ki nganza me na senga ko sala pona mboka osali yango te tala so na yo ezali boye. Ça c'est un homme de Dieu. Mais ba candidat mususu oya tangi kombote kaka po mutaza candidat a gérer na un quartier te a gérer avenue te a gérer l'autre côté. Kaka pa lobia kozala candidat a déposer pena na ta candidature te. Nzamba bika po yo kozala candidat na Congo lisumu no yango wana. Okozala na chaise roulante. Yo bokufa. Te nzamba bongo même na Bible ngana mona ite. Okomona ke bactère belo ba participer na destruction ya politique ya mboka na biso. Mingi za bandimi na église. Omoni kona inanga. C'est un fidèle à Philadelphie. Oh, Tika boy. Tika kocha kombo aza fidèle. Tant que n'est plus dans Philadelphie. On dit 100% à Philadelphie. Tant que commis président Seni. Fidèle chrétien à Philadelphie. Pasteur Naye Roland Dalo. Martin Fayoul. Chrétien
fervent à Philadelphie. Félix Tshisekedi, chrétien à 100%, là, à Philadelphie. Si le plan est à compétence, c'est un homme compétent. Moi, je ne peux pas dénier son intelligence. Abonga Kindaïa, a lobby que non, dans ça, tout, parce que je ne pense pas qu'il va diriger Mboko depuis 60 km lelo, les Kingaras Namayele. Je crois que c'est un docteur. C'est un homme incompétent. Je suis compétent, je peux compétir. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais quand il y a un côté ça, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Attends, l'élection, il y a une mais une élection, il y a voix normale. Parce que baene batia kibiso nzambe aspambola bango na musaba salaki mais mingi ba na confusion bango ezaki nini bambalaki ba chrétien kotalisa bango ke soko ndimeli Seigneur Jésus Christ kobala na yo ko voyager na yo ko bota na yo kolia na yo développement na yo eza maboko ya Jésus siko esali ke ba chrétien belé basambeli ba mona makambo ngo te nde bakomi ko soit église na eza mabe a changer église soit christianisme eza mabe po muto azwa aza l'environnement malamu ana bezo ba Gabriel te. On a besoin à l'État et c'est fonctionner malam. Ministre environnement, tu as moyen environnement à la CEP, malaria, maladie belé belé zalaté. Voilà, merci beaucoup. Na cadre ya invité à magazine Nabiso Mkwalelo. Tozali na honneur ya koyamba ndeko moko. Je rappelle d'abord Azali congolais. Également aussi Azali moko ya baye oyo. Azali ko sa ton naye na ba réalité pe akoyeba kotala mambi ozali kotambola na mboka na biso ezala na nzela politique ezala pe na ba source misusu. Alors pour na plaisir alelo tozoyamba tobenga d'abord mwana mboka Serge Taboko mais simplement aussi azali homme de Dieu tokobeta lisolo o ezali plus lié na likambo o etali ba prophétie ne toka ba prophétie mutu nyonso azwaka prophétie na ndenge na ye. Mais est-ce que prophétie lelo ezali ko impacter pe vie politique na mboka na biso minya koloba ezali mais tokopesa ina nu mbote mwana mboka Serge Taboko boyebola. Merci beaucoup mwana mboka pour la invitation. Na remercier d'abord ndenge botiki makambo baike bozaki nango bokanisi humblement kwa ko mona biso pour que toko ko bakisa pe liloba na o de Jésus lobama pour na avancement surtout l'église corps du Christ et en général en particulier mboka na biso permettre nga pena remercier Nzambe pour être grâce na ye nde tozomi lisusu pambate congolais azali ko tungisa mingi ezala na domaine itali makambo ya religion makambo ya politique bref bande ko ebele na mona kikutu tango makamba bale zobeta mande kumsa zolela nzambe yango biso ba kongo to sali se biso to ko sepela te misuso mona ta muso na sport na domaine mususu a vie makambo za ko avancer mais biso c'est comme si rien ne marche insécurité collier ezate transport eza passe de makambo tout pas congolais. Alors lorsqu'on a l'occasion nous tend le micro on profite toujours par la même occasion pour dire merci à Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Merci beaucoup. Voilà. Alors ni nango ezali koleka na penza lelo parce que tolinga kino nuto tika lisolo oyo tina suka et puis on va revenir sur ça. Mais on a l'impression que la prophétie aujourd'hui, prophétie otoyebi prophétie et comme kotia milinga elongwe na mabota elongwe na ba vie sociale ya bateau et comme kokota tina nzela ya politique toyokaki na mikolele kaki awa tango tozalaki na ba série ya ba propagande tomonaki ba candidat président de la République ebele bazalaki étalé. Mais ba prophétie bimaki misusu balobaki que soki ba misusu ba continuer na course azali candidat président de la République a se retrouver na chaise roulante misusu balobi lisusu que moko ba candidat président de la République a kosilisa makambo etali ba propagande OET akokufa. Alors moko pe lisusu alobi ye azali vraiment kutu appelé te ya comme président de la République mais kasi nzambende mutu asengaki à travers prophétie bimaki que à cause de la présidente de la République, là je citerai le pasteur Ngalassi, qui était candidat président de la République, malheureusement, tant au monde qui a publication à CENI d'une manière provisoire, à qui pendant un pourcentage, il y a moqué, même pas place où tu as bimaki n'a été. Nanyo sona na opeso maloba, yo olobi nini na likamwana. Est-ce que prophétie est kotia mbutu na monde politique na mboka na biso Congo? Non, politique est kotia mbutu prophétie pardon, est kotia mbutu na politique qui était topé na mboka na biso Congo te problème ezalika que ndenge bibelobi na mokanda na osé
que mon peuple est détruit faute de connaissances. Et singeli na bandeko bazolanda biso, surtout ba chrétiens en particulier, bayeba kosa la différence entre makambo ya nzambe na makambo ya batu. Alors na makambo d'abord ya batu. C'est pourquoi on a même dans le livre de Genèse chapitre 2, partant à 15e verset, nzambe après avoir kosa la mutu a disposé qui jardin ezalaki avant, a dit j'étais dans le jardin, gardé, protégé, cultivé. Les cas contraires, nzambe ngabisaka dans le coin ngaza le créateur fanda na wana ngana ndole sona usama makambo nyonso. De nikolo bake nzambe azana part na yo asalaki atikeli mutu pesa nini asa part na ye. So il y a un livre ya Deutéronome, je crois dans chapitre 32, azo Bible zoloba, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisissez la vie afin que tu vives toi et ta descendance. De liba nzambe atikeli mutu asala choix ya makambo ezali ya malamu to ya mabe. Elingo kinza mutu ana part na ya responsabilité. C'est pourquoi un jour Pierre a tout dit que Jésus a dit nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Ah bien non, vous avez tout quitté, personne ne peut quitter sa famille, ses maisons, tout ce qu'il a, tous ses biens, sans avoir d'abord la vie éternelle, premièrement, et à la fin, ce qui est particulier, soit ce qui est temporel. Donc, il y a un exemple, tout le si on a makambo vie éternelle, les ali, ça dit makambo nzambeza, makambo pe bateau. Politique. Confusion na linga na omemana linga éclaircissement yango wana. Ça dit makambo ya politique eza makambo ya nzambe te na sens oyo tokoko pise nzambe tokoko longola makambo nyonso te. Mais toza na politique ezo salima pona na social. Parce que définition d'abord ya politique ni koloba l'organisation de la société. Là de gérer la cité. C'est ça la politique. Na sens oyo totanga ki na classe politique ndel mayele ya kokamba. Donc sikoyo makambo ya nzambe eza nini? Makambo ya nzambe eza makambo eza spirituel. Parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24. Ça c'est Jésus qui dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Que ceux qui veulent les servir, les servent en esprit et en vérité. Donc nzambe aza molimo. Cependant, makambo ya nzoto boelingo banini kolia, kobala, koza sécurité ne oti koloba awa. Ba pays nyonso eza développer bazana ba économie forte, baza sécuriser. Nzambe te mutaka ko développer économie na bango. Prévala puis Mao Tse a développé. C'est-à-dire, le sens de développement en Chine, ils allaient revenir dans Mao Tse. Mao Tse a été athée. Athée, ils ont été assemblés, ils ont chrétien, ils ont musulman. C'est-à-dire, ils ont été mais les on parle là de Mao Tse de génération en génération. Depuis qu'on a besoin kilo, ils ont besoin de s'assembler ensemble. C'est là non. Pour comme président de la République, ils ont beaucoup de terre au Luka, mystère rebelle. C'est pour la côte que Luka pasteur, tout ça la débat, pour que vous à l'aise. Donc pour comme président de la République, vous avez besoin de que s'assembler en église. On a des bamaté ya lukuta, on va aller kokota na kati ya mutu ya bat. Préva l'appui. Christianisme biso to ali lelo to ali ko saila ngoma kasi ko lekane sike utaki to importa ki ngona Moyen-Orient. Ça dit Jésus abotamaki na Bethléem. En réalité na Palestine ezalelo. Mais à connaître kokola na Jérusalem. C'est-à-dire au mata au kene mingi na Jérusalem sika temple ezalaki. Mais sika Israël ezalelo. Malgré ba kabwana. Mais malgré bande qu'on a biso ba Palestine ba batikala na système ya théocratie, c'est-à-dire kuna bazali ba système ya islamique ba état islamique, mais côté à islam ya nini ya Israël, bazali c'est un état laïque. C'est un état laïque. Kuna bazana président Israël comme on a Isaac. Ils ont un premier ministre actuel, je crois comme on est ce qui Benjamin Netanyahu. Bakenda na ba élection. Président premier ministre a nommé le parlement. Président il a un mandat de 7 ans non renouvelable. C'est-à-dire dans la gestion moderne pour Kambaba, tu as président de la République, même un chef à venir. Fondamentaux de la démocratie, dans la gestion moderne, la méritocratie et la compétitivité. C'est-à-dire méritocratie, parce qu'il y a un chef d'avenir. Projet de gouvernance, c'est un chef d'avenir. On a comme chef d'avenir, chaque semaine, chaque jour, on a combat, on a salab, voilà, on a une idée. Et aucune compétition, parce que la démocratie, c'est un système monarchique. Ou si comme mutabotami, azabaza na roam na bango, azamael te bango baza famille royauté. La démocratie pour kambabatu faut baninga musuba ponayo. Mais majorité te mais pardon, batuyon sote mais une majorité ba prononcer ça, ba base. De aux à la chef de riz, chef du quartier. Beaucoup so moni mutaye ko yela yo na église na to pasteur na yo. Alors bio so moni mutakomi président za mutapona qui soit c'est un ignorant, soit c'est un corrompu. Et mingi za ba corrompu. Donc, au père Lobayi que ceux qui te continuent boye moko to route na chaise roulante, mususu akokufa
azalaki déjà azwaki déjà mpata azalaki déjà corrompu ou bien ezalaki un mécanisme ya kofraye mpe bamiso bazalaki na opposition baaffronte etumba wana te. nakorépondre à question maintenant banano likambo ya prophétie de prophétie soki oye rapidement esengeli d'abord na bana nzambe to éclairer bango bon esengeli kosala la différence entre sacerdoce royal na sacerdoce lévitique. Sacerdoce lévitique ezalaki sacerdoce Moïse azalaki détenteur oyo nzambe bande kotambusa peuple Israël à travers baprophète na bayeko bakisa baroi tant bakomi na Israël poto bazala nzela bayeka na prophète Moïse ti bayeko kota na Zozo akoti bango na terre promise après bayeko banda baprophète na bajuge oyo babande kokamba bango e baroi bayeko sala nini bayeko botama nde sacerdoce wana oyo bande kobenga sacerdoce lévitique mais sacerdoce wana oyo baprophète wana et c'est ici là ce n'est pas moi qui le dis Bible zo bango na livre ya Hébreux chapitre 8 verset 7 si l'ancienne alliance n'avait pas de défaut il ne serait pas question de la remplacer par la seconde alliance. Hébreux chapitre 7 verset 12 Bible les sacerdoces état changé il y a abolition de toutes les dispositions antérieures. Sacerdoce tozalango lelo ezali sacerdoce royal na sacerdoce royal to na besoin te ya ba prophète soki boyeboy te nazo pesa précision wana pona nini parce que na sacerdoce royal Congolais cause à pasteur te pona sacerdoce lévitique pose à la sacrificateur tonganga nzambe il faut uta na tribu ya Lévi na tribu mosusu te et ezalaki na ba critère makasi il faut ozala saint ozala makambo ebele et pour ça on s'appelle mosala sacrificatif wana eza na livre en Nombre chapitre 8 verset 23 il faut ozala na âge à 25 ans 50 ans mais sacerdoce tozala ngo lelo mongo muluba moyaka ekolo nyonso ko koma le mosena nzambe et à sacerdoce spirituel sacerdoce royal au Jésus-Christ il y a azali souverain sacrificateur à perpétuité. Hébreux chapitre 4 verset 14 c'est lui le souverain sacrificateur ba sacrificateur neza banani ezali moto e moko aponi. Apocalypse chapitre 1 verset 6 il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et c'est ça l'andeko. Donc prophétie na sacerdoce royal Bible zo mokana na Hébreux chapitre 1er le Bible à partir du premier verset. Dans l'état passé natango akala Dieu nous a parlé à travers les prophètes. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé et Dieu, ou soit Dieu nous parle qu'à travers son fils Jésus-Christ. Ça c'est Hébreux chapitre 1er. Alors dans la sacerdoce royale, sa prophétie ezali don. Ou ezali kosala na kati ya corps du Christ. Ce qu'on a dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du 1er verset, il y a 4 versets, Bible le Bible. Parler en langue c'est mieux. Moutazo parler en langue pas c'est azo solana nzambe. Mais c'est mieux moutazo anin à prophétiser. Azo prophétiser pour naïete. Mais lorsqu'on prophétise, c'est pour l'édification de l'église. Le but il y a prophétie dans la sacerdoce royale. Et ça pour l'édification de l'église corps du Christ. C'est pendant la sacerdoce lévitique, prophète Baneko Pesa Batona il y a plein de guerres. Bon, il y a guerre, bon, tout naïe. Kolia bato soki nzala na mboka boko tuna ye malade na mboka boko tuna prophète mais lelo soki malade na mboka épidémie boko luka muyembe boko luka prophète te ezozola na makana solo boko luka ba scientifique mais makambo molimo nde to luka ba sai na nzambe makambo ba malade na lobi ko épidémie ona boko luka ba sai na nzambe te parce que Seigneur suko rappeler bana nzambe azolo na biso parce que ce qui a fait que l'église de réveil ezala lelo affaibli. Parce que ba ene batia kibiso nzambe aspambola bango na musaba salaki mais mingi ba na confusion na kobosa na te mutuna na yo ya makambu confusion bango ezaki nini ba mbalaki ba chrétien ko talisa bango ke soko ndimeli Seigneur Jésus Christ ko bala na yo ko voyager na yo ko bota na yo ko lia na yo développement na yo eza maboko ya Jésus siko esali ke ba chrétien belé ba sambeli ba mona makambo ngo te nde ba komo ka soit église na eza mabe a changer église soit christianisme eza mabe nzoka nde sengaki ba sala par des choses. Bato ba église pour nous préparer ba âme pour la vie éternelle. Mais dans nzoto boye, pour muta bala, pour muta azwa dans l'environnement malam, on a besoin de Gabriel T. On a besoin de l'état et fonctionner malam. Ministre environnement tcha ba moyen ba environnement za la sepa ba malaria ba maladie belé za la te. Mais c'est pourquoi même dans pays mosu Afrique ba maladie ba maladie vénérienne ba maladie eza lokole pa na biso ate. Parce que propriété za na mboka. De sika passe yango mututango abeli une église de réveil batinde na hôpital batinde une église nzoka ndeza maladie ezali lié na spiritualité wana esengi basena nzambe ba intervenir mais za maladie mosu ezali lié na spiritualité te par exemple prenez na lobi ba typhoïde a environnement ezaki to côté ba ostanyante ezali et comme ba malade ba nzinzi wana ba kolela biloko ti ba comme malade tango beli typhoïde ko ke église te ke na hôpital ba soigner yo. Si vous avez une église, ça c'est la confusion. Donc, prophétie, c'est pour l'édification de l'église corps de Christ.
C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, partant à verset 7, celui qui est monté, la même qui est descendu, il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs et prophètes pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement à Mokate, pour le perfectionnement de l'église. Église locale était église corps du Christ. Donc, pas ces alliés sur quoi ils ont été Moussousou, le cola Kao Tangi à pasteur Dalo. Oui, bien malin. Je le connais. D'abord, ceux qui ont un bateau jusqu'à preuve du contraire, dans la estime, la considération dans Moussala Nzam, il est parmi. La prophétie n'a échoué jusqu'à preuve de contraire. Tout le monde a maramolobi. Oyambinga sima, tam soko lobaki ay ko loba po a ndenge lobi échoué wana. Mais soko ke par exemple Rolimbisa bandeko no baza lokola na ntingi télévision. Ndeko no moko journaliste Bilia yambaki ngai avant kutu makambo tanga lobi yango na lobaka eza makambo eko simba te eza pe bongo te. C'est dans le bas yango juste atanga loba makambo wana. Même mo soki Roger Baka epa loba makambo soki bakokufa ba président makambo belebe na lobaka eza makambo lokuta. C'est ça qu'on parle. Na loba yango avant, vous comprenez? Pour écouter le lobby à Dalon loba na pêche même référence yoko ko kene ko tuna pas je n'ai pas et lingo loba nini. Ngai lokola par exemple pasteur Vernon. Église naye ezala ba enewana. J'ai découvert dans l'eau, je crois, en 2003, dans a campé, 2003-2004, à Longui, à Sali Moussala. C'est quelqu'un qui inspire, estime, considération. Il y a des Congolais dans Moussala, mais par rapport à l'eau, c'est Nakoloba, Ezali, soit Ponanga, et ça manque de courage. Ça veut dire. Manque de courage, c'est-à-dire quoi? Au moins, une citation, tous les gens au Congo, dans le Bassitou, depuis 2011, si na mouya lelo. Bon, pas en 2011 ou 2018. On a que les bactéries bello va participer à la destruction ya politique à Mboka Nabiso. Minge za bandimina l'église. Alors maintenant lui là il manque le courage. Il manque le courage ba malula bazaki nango, o ba mosengo, ba mbongo ba ichau bazaki nango. C'est-à-dire yako citer les chants par son nom. Koloba keteo eza mabe. Faiblesse nende yangona. Si quoi l'ingaka la tsango sens moko ya spiritualité. On l'a même prié au Tikosala. Vous sentez que c'est quelqu'un dans son fort intérieur. Ouais, yebi ba miyibi wana ba yiba. Et l'ingiko lobaka na moku soko lande ko mona que c'est quelqu'un qui est mécontent. Mais il ne parvient pas à le dire ouvertement. Mais azako voilé ngo à travers malobatanga bigna lingi miyibi nzamba bon miyibi bazalate. Ça dit il sait que le miyibi bazawana. Mais pour les otanga bangote azo nga ko mema na prophétie. Conclu na bike soki ezaki ko ba pasteur Moussous nangana ramener mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime mais azangi de courage. Soki par exemple, moi, en 2018, on connaît Nang. C'est un fidèle à Philadelphie. Oh, Tika Boy. Tika Gocha Kombo est fidèle. Tant que tu n'es plus dans Philadelphie. On dit 100% à Philadelphie. Tant que commis président Seni, fidèle chrétien à Philadelphie. Pasteur Naye Roland Dalo. Martin Fayoul, chrétien fervent à Philadelphie. Félix Tshisekedi. Chrétien en 100% là la va vécu à Philadelphie. Et c'est ça là dans solo. Mais il a manqué le courage. Courage est là qui a kolobakete ezaboete. Mais peut-être il a des limites. Mais est-ce que ça là qui une manière pour bangi ça ba o ba zala ko s'opposer na ba candidat o ya Roland Dalo. Meta musuko kenda plus loin ko sepela tende yango wana. Parce que na émission na sala ki liboso mais na lobi na sala ki na bantiki na ba chaîne musu na lobaki boy. Na sacerdoce lévitique, nous avons bandé sanctionner Batunion sauté. Nous avons bandé sanctionner Moutou et PCR responsabilité. On a mukumba, mais asali makambote n'engenzamba lingaki. N'enzamba kwa bisabi lokolo sali bongote. A côté na soit qu'enzo roi soit prophète. A côté lokolo sali bongote talanganzamba na kosala bo. Par exemple, Nzambe a des choix Saoul. Patinda kake na Malek ya bebi salam Amalek. Ma Saoul a sali makamusus. Alongola épargné roi na banyama ici de suite. Nzamba tindi Samuel abi comme il n'a pas obéi à ma parole. Na démettre na des choix rié. Il n'est plus mon serviteur. Ndenge mokota ko David a bebi si atini Nathan. C'est comme ça dans toute la Bible. Mais Nzambe jamais na tala na même na sacerdoce lévitique mutasa ne lo côté Nzamba sanctionné non. Et ni ko lobanini. Soki Nzambe réellement message yaki ya solo. C'est-à-dire pasteur Dalo ngaka tika la clé et paya ndeko Félix président. C'est-à-dire yone motoza la gestion mboka. Tala likambo boye na senga ki nganza me na senga ko sala pona mboka osali yango te tala so na yo ezali boye. Ça c'est un homme de Dieu. Mais ba candidat mususu oya tangi kombote kaka po mutaza candidat
agérer na quartier te, agérer avenue te, agérer eloko te. Kaka pa lobi akozala candidat, a déposer pe na ta candidature te. Nzambe abika po yokozala candidat na Congo lisumu no yango wana. Okozala na chaise roulante. Yo kokufa. Te nzambe abongo mpe na Bible nga na mona ite. D'accord. Alors, si pour na bon, ça va analyse, hein, tous autres non analyse. Ba chrétien bazolanda biso, soki ba na mutu moko nzambe sanctionner na kati ya Bible, ki asala eloko te avandi ka nzambe sanctionner, je ne vois pas. Okay. Même tango na sacerdoce, nazoba na sacerdoce ya kalano nzambe ndeko soka sanctionner bana po ba papa ba yibi. Soki ba papa ba baby nzambe sanctionner ba papa na bana. Soki ba papa ba bongisi nzambe sanctionner ba papa na bana. Mais soki papa baby si ta ko sanctionner mwana ndenge ni. Wana na sacerdoce ya kalano na mais sacerdoce ekufa. Na sacerdoce tozana ngo chacun portera ses propres péchés. Les salaires individuels. C'est pas que ceux qui papa na banga nzambe yo kozwa vie éternelle te. Les lois sont que kozwa vie éternelle faut yo moko bongo na motema. Ah, celui qui croira qui sera sauvé. Donc nzamba ko yiko beta mutu te na Bible nga na yebi, nzamba na yebi. Asale eloko te ka pa bi nga na kozala candidat, o peza lisumu te na constitution mboka na biso ke moto to azana makoki. Akoki ko prévoir que a diriger mboka. Nzamba bite kaka yo lokolo lobi magro tanga. Olobi ko diriger mboka, nzamba na koboma yo. Non, nzamba bongo na Bible nga na yebi te. Siko na solo la epena bandeko ebele na balabala. Avant nazwana nuka ya pasteur Ngalasi parce que c'est important qu'on se le dise un peu parce que les autres concernés mboka na biso eza ma politique il faut tout chapena makanisi na biso na kati wana bato suba lobi ndenge déjà prophétie rataki ya pasteur Dalo bamonaki rataki mutu moko te atikel ko na chaise roulante moko pete atikel ko kufa parmi nos candidats présidents de la République bango nyonso bazali na bomoi. Mais boni ake na stade de martyr akomi ko senga na nzambe a sanctionné ba miyibi wana. Est-ce que le sambo na ekozala exaucé et pas encore pendant que makambo lobaki na prophétie simbakité. Wana zali question ba te bele ba tuna nga na balabala tonto bane ko sona. Ndenge nazo continuer ko lobanzela nzambe ba bitumbezali. Moi j'ai déjà par exemple sur Bisinga par exemple na zakabo tamsu bo olimbisa na tanga lokola tamsu frère Toms to ndeko ari papa mo ba jeune biro basale mo musala nzambe depuis kala peut-être premier komeli akwei to asumuki. Moi c'est d'abord que je vais prier pour ces gens-là parce que ça va jeune oyo ba se donner na œuvre de Dieu mais vous sentez qu'ils fournissent beaucoup d'efforts notamment et na biso ana Dalo ezalata oyo Marcelo magri pe ba excès des ailes na ekaka mikolo ninga komi kopesa bato bakato bana ba kota lola tout ça je n'aime pas mais néanmoins comme mutu na musala nzambe na kubati la sacré eza bandeko oyo na zalaka na za fier na bango puis c'est soko tele l'église de baby ça dit ba modèle baza mingité. Donc pasteur Dalo jusqu'à preuve du contraire pour moi j'ai compris seulement ce qu'on a expliqué yo. Nazali ko soupçonner na kati ngate qu'il a été corrompu pour dire ça. Mais j'ai compris seulement qu'il manque de courage. Manque de courage ngolo banine. Au moins dans les pays oyo sous-développés, vous avez un fidèle ou a commis président de la République. Est-ce mon avantage? Et de l'autre côté, vous avez un autre fidèle. Oyo monde entier yebi ke yende azwaki mais makambele ki malamuté. Voilà Martin Fayoul. C'est ça ce que je suis en train de dire. Donc à ça côté majorité, à ça côté opposition. Qui 2023. Et vous savez que comment la situation s'est dégénérée qui est en train de faire. Ici je parle comme des frères. Félix ina Martin fort à niveau église kuna. Ceux qui est là qui metam toujours ensemble mais les pasteurs les responsables na bango spirituel n'a pas pu. Et l'ingolo ba azanga ki courage pour na kokoma na niveau ya situation na ndenge zalaki. Et en dehors de ça, oui, réalité, contrainte, menace, des pays sous-développés. Tant monsieur Mobutu Félix a occupé mais entourage naé, yo pasteur lobby loko moko boy ko sala qui est déstabiliser pouvoir na bango et bika ndenge d'une manière peut ba bien ko se racheter na stade de martyr. Moi je ne pense pas. Ba malula. Ayo loba ke no ba kanga mibi wana nzambe a sanctionné bango. Ba malula ba kimamboka donc c'était pas facile. Mais prière pas sali, je continue peut-être ya ko croire na sens na ye il veut peut-être c'est quelqu'un qui fait un effort à la vérité mais le problème c'est qu'il manque de courage à Zanango parce que je ne pense pas qu'il a une capacité intellectuelle parce que c'est un intellectuel de haute fatigue kendenga zali wana pour ça sali prière moïbe si namboka je ne pense même pas na biso ezali makambo ya bato c'est pourquoi batia l'état batia te ba boma bato batia l'état pour na ko corriger parce que ndenge toi na Congo et sengeli sous na pasteur Dalo na ba chrétien bazolanda biso que Congo c'est un état laïque contrairement na sacerdoce royal oyo nzambe nda banda ko diriger mboka kuna ezaki laïcité te c'est Dieu qui oriente la gestion publique ya mboka mais awa tozali na mboka ba mizima bazali
bato église de noir baza c'est prière nozo sala na moto église de noir etale nani Kimbangiste bazali tout ça. ba te bazali ba kwa ku makambo wana te on a gestion modèle okola makambo wana lobaka paza pour l'intérêt ya mboka ça dit soki le mboka bongi église de ba religion nyonso ba ko se retrouver même makambo ya foi etali bango te Donc il fallait loba IGF a kanga bango na losambo na ye. Eli ko lobaka ko renforcer justice na ba département Il a tapé à côté sur sa prière. non makambo ya prière pona biso basai na nzambe eloko tosenga kaka nzambe pesa ba oyo bazali kokamba mayele bakwa kosala ya mala parce yone moto mitema ya bato bakwa kozala na posa puis moto atiaka le bon vouloir ya kosala malamu ezali kaka nzambe oso comprendre mais makambo ya kokamba mboka bosoki moto azala mayele te ya kokamba parce eza makambo ya bato atanga na ete eloko moko te atosali prière osali eloko nini lokola ndenge nga naza bo lokola oza na oza médecin te sikoyo naza pasteur naza na table dalo ndenge aza na onction na eto abondeli basangani bango to maselo baprier ala bapesi yo sikoyo babistru babengani bistru ya so bistru bakoti yo na sa edo banda kopere bato esi kopere bato ça c'est la confusion donc il faut zala médecin otanga yango mpe na église te otanga yango mpe bato bayebi médecine oyeba yango ça eza makambo ya gestion ya mboka soki justice ezali malamu moto akobanga koyiba po yebike soki nayibi bakosala nini bakokanga moto abanga prière te d'abord bapasteur ebele bazosaka bikobo basaka baprière auti koprier na mondimi kaka ye moto auti koprier na après biso ezilanga kuna basala ekobo donc ça c'est mpo na ngai bamalobalobaki peut-être il a voulu montrer seulement mécontentement na ye ke makambo ezotambola malamu te c'est ça ce que moi j'ai voulu comprendre ke makambo ezotambola malamu te bobongisa mais komi pena na place yango te parce que place yango peut-être alobaka Félix na pembeni mais na pembeni bato bakoyeba ndenge nini problème ezalaki ya citer les chapes à son nom. Très bien. Ke makambo ndenge etamboli ete malamu te baélection na 2018 eleki malamu te tala boye ndenge bambongo balobaki ndenge bamosengo baloba ndenge bato tu baloba sadi position oyo yango wana balobi teke okende kosimba minduku bosala boye te olobi makambo ke eza malamu te bato bayebi ke non malgré que ce sont pasteurs mais il n'a pas été d'accord nde tokosuki wana place tonga topesa kaka me kokende na baformi mosusu wana par l'appui outi kolanda image oza journaliste monene bato ya IGF na ya ministre bazoboma makambo kaka ya détournement elingi bake prier outi kosalema ezocontinue ekosila te d'accord tozwa deuxième partie makambo oyo etali bon ngai esalanga mpe mwa pasi ya kotala ke bato bakomi kose masquer derrière tobe yango ata profession moko boye ou bien appel comme nga nazali homme de Dieu nazali pasteur oye na kombo ya nzambe olobi ke nzambe nde moto alobi ke yo il faut kende okoma président de la république mais totala ki tobi bon comme ezali makambo ya nzambe totala nanu tozimele nanu mais tozimele tomoni ke fin de compte Félix Tshisekedi nde moto abimi na second mandat oyo président de la république ndeko ngalasi alobaki yango alobi avandaki na ye mais nzambe nde moto ayi koyebisa ye yo kenda okoma mokonzi ya mboka siko na esika wana toloba susu nini na mo analyse na yo parce que toi tu ressors de vérité est-ce ne kongala si akanisa ki so achaki ko mwanzambe liboso bato bakopona ye ou bien ye moko na conscience na ye ayebi ke likamwana ko sala ezalaki lokuta bon problème na ngai ezali biso tola makambo ya nini te problème ezali ya kosunga ka bao bazolanda biso au moins lokona oti koloba pona ene na ngai j'ai beaucoup d'estime pona ye problème na kosenga neka azaka na courage je sais que c'est pas facile na ba pays sous-développés kwa koyeba moni ba papa na biso ekofo ya protestant ici ke sukilaki bon soki po koki na koloba vérité te garde na ka kimia koloba na te lokola pendant na mona ka pasteur lokola ya de bonhomme oyo dioka ya ka kontra makambo na te mais ezali pe l'acheter parce que tango par exemple bazo sala bato mboka no mabe yo omoni ke za malamu te moboy koloba eza lokola peut-être bazo violer mwana moko wana bien etali na onga te oboy ko benga ni la police ezali pe malamu te donc soit à cette terre na mais par rapport na o uti kotanga oyo bango bazali azai moko ti son nombre otanga ta komona eza bango non ba ene wana basali musala ngala tanga na komo te bato bazona na déjà compris non toi éclairé oui. On parle de pasteur Ngalas l'église de la louange groupe na bango non moni bango ba église de réveil wana bazai moko te talaka bato moni ba chapeau église de réveil wana ça dit ce sont des gens qui ont beaucoup fait du mal ils ont échoué ko échoué kuteza ke musala mutabande ko sala a avancer te mais ngala makambo église na moko tout preuve à l'appui nzambe pe a frappé même sur le niveau ba église yo désisté na yo toloba o désisté déjà na ba église ba limetia wa na ba sendo banino moni ba plaire bazaki nango bandimia la ka ba kufite ba komi kutu ebele mais ba kende sur l'église na bango te nzambe moko atei bango mais ba comprendre carte pas tanga ezala kaki ils ont poignardé le pays ils ont
participer na destruction ya mboka. C'est-à-dire, ils sont plus dangereux dans le sens que ils passent par la manipulation. On se comprend? C'est-à-dire qu'on manipule Moutou. Ezali eloko moko ezali très mabe. Ezali mabe makasi. Au moins lokola ndenge bandi bayaka na église na bisobo. Même oyebisi ya nzambe ebisinga mama bozana mbongo moko wana to bondela pona mbongo wana oti yango na musala nzambe po malade eza na ndako elongwa. Mais en réalité eza bongo te. C'est criminel. Alors bango siko bazali bato bazaki approcher na pouvoir depuis pouvoir à Kabila. Joseph toloba makambo bosembo parce que toloba makambo clair. Depuis basala ke loko bango après Sun City. Ces groupes là bazaki approcher na régime et démarche na bango ezalaki a affaiblir l'église catholique parce que c'est la seule église depuis tozo indépendance où a tel makambo. Moi je suis pas catholique mais na combat où etali ba intérêt social. Nazalaka d'accord na licho parce que tout ce que Malula a dit à Mobutu, tout ce que Chao a dit, tout ce que Mosengo a dit, prévala puis au moni bato peut perdre ba combattre qui Mosengo. Mais na suka bagenda ko senga pardon za journaliste monaki. Oh, so qui bango bazaka na raison, banga ba senga Mosengo pardon te. On ouvre une parenthèse Fridola Mbongo pelelo to. Ndenge poso mona tabande ko bazala ba ko attaquer Fridola Mbongo. Je vous dis que lobi soki Félix Azate ils passeront demander pardon parce que combo ya bango bazo sala. Je parle dans mon mbezali lié na ba valeur. Si tout makambo ezali etali social makambo etali spiritualité. Donc bango siko bato ba format ke lokolo bango RSC wana pona ko mettre, c'est-à-dire ko déstabiliser bazaka so que église catholique esali communiquer à travers senko na bango faut ba bima ba sa eloko moko pona ko contrainte bango. Voilà sens bit ya création eloko wana kolanda tanenga kulutu na biso kangenza lobaka ba pesa biso honneur tout ça te prévala puis lokola kangenza bâti campagne pour Kabila en 2006. Vous comprenez? Et là, comme vous pouvez comprendre, les politiciens n'ont pas de bango. Bazaka toujours, l'église de Réveil n'est toujours na bango. Mais lorsqu'ils ont un problème, ils ont un conflit entre les politiques. Ils sont pas benga ba l'église de Réveil ba départager bango. On a peu omitié na kati pour poser politiciens. Hormis autre fonction vous avez. Nga politique za no ba kamboka to lo ba lokolo. Mais omitié pe na kati papa. Kotiate baninga ba politicien. Dali sa ka ke donga na komi na parce bango ba luka ki bango parce c'était des ennemis bazaki na ba grandes églises. Et les politiques, balandaki bango tepo baza boga, balandaki bango parce qu'ils ont des grandes églises et ils ont la capacité à manipuler bandimi na bango pour na ko désorienter bango. Vous comprenez sens il y a rapprochement na bango na pouvoir. Et en réalité na kaisi oti ko yoka témoignage Denis les sauti ko sale pande ko na yo KMB awa, osomona c'est grave. Comment bande ko ba pesa bango bato, comment ba tiaka bango na butu et celui qui vous parle là il n'est pas seul. Atangi na bakoma ba kankenza atangi ba mukuna atangi ba kiziamine bango yoso. Nuitama. Mais natonga yako bonde la l'église alobinza randa bakoro shabar. Vous comprenez un peu le vrai problème. Moi j'ai aussi approché ces gens-là, mais je me suis rendu compte que en réalité ce qu'ils sont en train de faire c'est prix criminel. C'est prix criminel. Baleki alors tango mona ka bato bazo sala ba congolais ba be na ba est. Zoka bango ndenge moko na bato wana. Soki na binaza la peda dur na bango. Zoka bango ndenge moko. Moi ici je n'interdis pas d'aimer na biso mukuna kankenze les autres basa la politique parce que moi je le fais. Ça dit oye na position binga na ko soutenir Félix, nga na ko soutenir Kabila, nga na ko soutenir Motosongolo Pakala. Pona nini? Ba yambio na journaliste nenga yabiba ndo tuno tenga na soutenir ka Félix parce que tala ba idene tala banda ya ki tala sala sala nde malamu yango wana. Musuba ko biso te yozana wana bo sala débat pour l'intérêt ya mboka, pona makamba lola te pona l'intérêt ya mboka. Wana ni malamu. Mais amabe ezali ke ba bengi bino na butu. Ba pesi bino mbongo pe boleki na moi bokosa batoke moto autake pa nzambe par exemple tozoka kaya bango batangi ya kombo ya kona inanga mais kape ya malumalu c'est la même chose parce que malumalu azaki prêtre singaka uta na 5 église catholique ba pesi ete mais bino réveil bo sangana ba kimbangisa ba meri di salibo bi moto na bino depuis ka bo vana ne wa ba yako zo 2011 la même chose mais au moins siko comportement ba to wana nyoso ça dit ce que tozo ba cas électoral ba élection ma bien ezo mema mobulu na mboka comment on a ka ba politique te mona pe ba to no ba bimisaka ba élection ma be parce que bango de ba to basala ka seni est-ce que tozo ka makambo toza ko bozola na makambo na zolo ils ont une l'essentiel pour na bango par exemple oya suka oyo ba uti ko longola soki dodo ati ba tie soki kulutu na biso ezimama mpia ozali moto landa ka makambo église qu'est-ce qu'il vous a dit bango pe basali structure na bango ya élection ba tie ba observateur alors ba ki soki 300 000 est-ce que si Hollandais place à sali point de presse pour bisa ndenge ni mapona melekaki na se retrouver quand na mone na stade akenebite yepa saki prière mais observation na ya sala ki atina ki bato wapi voilà ces gens là
parce que lokola abesho la koleka azosenga mapona malamu bafu baleka tolingi kimia wewe katoliki bazala banguna ya mboka bazala banemi na sima na bango oh soki tolingi kimia na mboka base ya liboso ezali faut tosala mapona malamu parce que toza na démocratie c'est bosali mapona malamu ezate kolanda ba politique balobakana te mapona malamu ezalaka te lokuta bawati kosala mapona na Liberia président George we a perdre est-ce ki makelele bimi kuna basala ki mapona na Tanzanie est-ce ki bato babomana ki le président en place il a perdu basala ki mapona na Zambie est-ce zola na makana solo na boy kotanga par exemple la poto po bango soko trouba bango soko États-Unis pe bapona mesaka mabe mais en Afrique de pour dire que toko sala ezali na lobanine ezali match ezali compétition c'est le terme que je cherchais c'est une compétition les meilleurs ndako gagner so ga gagner en démocratie moto ta ko diriger mbala moko de faire play ba misu ba nini te ndeko Félix lokola a gagner to soutenir ye mbala sima pe o pe ndenge zana ba France partout mais na pays na biso en Afrique en général en partie le cas Congo depuis 60 bato bazoka pouvoir na nko na ndenge ki yanki ba tsheba militaire ainsi de suite donc soko boy bakangio o boy ba betio o boy ba bomio o boy c'est comme ça et après to linga keto sambela po mboka bonga te mboka bonga bongo te mboka bonga tango tozo respecter ba règle du jeu notamment la constitution na ba loi ya mboka de bande ko wana kayo tangi lokola ya kulutu wana si le plan a compétence c'est un homme compétent moi je ne peux pas dénier son intelligence abonga kindaia alobi que non nazana ba tout parce que je ne pense pas qu'il va diriger mboko depuis 60 kino lelo ba le kingalasi na mayele c'est je crois c'est un docteur. C'est un homme compétent. Na côté que je suis compétent, je peux compétir. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais quand il y a un côté ma kamanzambe na kati ça il faut pas jouer. Il faut pas jouer. Ata ba élection le ki na ngona ndenge mabe, mais na ba élection ata soki za ki avoir normal nga azwa te. Azwa na neni. Azwa na ndenge ni. Azana combien d'églises otoyebi déjà tous on a nos églises na ye, non pas simplement na Congo, Liban Namboka, l'église de la louange, c'est international aujourd'hui. Déjà ceux qui bandimi ba bandi ko ponaye, imaginez-vous un peu ndeko Serge na sika wana. Azana moi avantage ya role. Réel bana nzambe ba chrétien bele basala ka yango wana. Voyez-moi les gens qui viennent à l'église, ceux qui nzamba sunga ta dimanche oyo kokuta to fungula ka batu bayaka awa. Les gens qui viennent ici, mukolata mokote yakata na za opposé to wakite mardi jeudi samedi intercession dimanche culte. Il y a autour de une absence d'anga. Ici on ne parle pas le nom de président, ni à Félix, ni à Fabien. Ici on ne parle pas politique. Ici on parle makambezali lié na royaume des cieux. De ba maman ba utaka, baza ba luba, ba Congo bikole bele bayaka awa, bayaka te po na bisa makamba politique. Bayaka po bayoka makambo ezo ko soigner ba âme na bango et bon ça vient pour la vie éternelle. Alors ceux qui na commis la likaniske bato tu ba yawa ba ko ba militant na ngai. Parce qu'en parti politique na compétition politique ezali ne ba adepte na yo. Et ça ba militant no bato bazo kwa na idéologie na yo. Est-ce que bato ba kenda na église à la louange ba kwa na idéologie na comme politique to lokola pasteur. Mutu so akapenda na louange kuna koza nepe mutu ape perde asutekane kabila mutu so ya kuna zakane mutu MLC ako ya pe ya kuna pesa kata so mutu pe afayulu na election abike ngana akobanga papa di dadi adi soki alobi soki za bongo so makamanzambe te soki za bongo ça dit yo komi ko imposer bato ba une église awa eza lokola na ebite wana komi manipulation. Les gens viennent à l'église et c'est pour la vie éternelle. Soko lingi lokola biso to sala ke tumba ya mboka na sala kango andor ya awa. D'abord, je n'ai jamais donné même un communiqué sur l'église. Parce que je n'ai pas conscience à tout. Par exemple, moi, dans notre église ici, les frères qui gèrent la musique, Mota Félix à 100%. Aza kutu na groupe nanga, tant bazo publier ba résultat provisoire. Yenda zo bi papa ki biloko ba kao bozozo. Mais frère bienvenue na PCMBot. C'est lui qui gère la chorale. Toswana na ete pa ebike makamwa na tobeta kate mais loka bike pera za makamwa kuna bon ngape mutu nanga koto selo ye mutu na azu azo bokelanga po esala nga pasi mais ebike aza papa moko moral eza likolo aza démocrate akoya te oye koma ko yemba te po votaki Félix non o eza makamwa mususu. Donc voilà bande kona baza na respect bandimi na bango bandimia na soko lobike baza na poto baza partout bayaka te po ya za politique bayaka te po bayaka olanda candidat président bayaka parce que ba monaki peut-être na criche il a les vases d'eau azana criche eza na mai bayako mela bazwa kimia bayoka makambe o mebango na vie éternelle mais ceux qui ont détourné nzelo yaki ya nzambe contre makamususu banda pe sensibilisation sika au moins de boza boko bandiminanga il faut pesa ba carte ba membre parce que na parti politique ba carte ba membre baba ndape ko contribuer na parti politique de bango ba parti politique c'est makaka ba élection nde bandimi tu ba bongwani ba komi parti politique
soki élection a échoué bazongi bandimi. Non, ça c'est la manipulation. Allez, Serge Taboko, tokomi na suka. En tout cas, liloba ya suka penza, toka bwana, on a qui invité na biso ya mkwalelo. On a parlé sur un point très capital, prophétie face à la politique. Est-ce qu'ils allaient impacter ou encore les lois allaient rendre biso penza moindre sur nos avancées dans la scène politique. Liloba suka na mukuse penda comme ça. Na mukuse to bisaka ba na nzambe ke ba foi na bine be baté. Ce que mon pasteur na bisaka ke makamba politique za makamba Satan. Yebaka ke likambo soit c'est un ignorant, ya mi balé, soit il est complice. Le quoi ta ezali te ya ko développer en bien prochainement. Politique les kama ele akokamba ko za la utanga na domaine nyonso ko sa la mboka no eza mabete. Bon confondre te politique ya Congo place bato bayiba kambonga. Cour moko te ya politique baloba ki fo bayiba kambonga mboka. Cour moko te baloba ba bomaka bato eza makamba ba pays sous-développé. Les politiques eza no moni ba macro bazo sala ba joba ba support ba mboka na bango. Biso pe to ko sala pengo pona kotombola mboka na biso. Les politiques eza mabete. Mabepe eza ka na politique mabe eza même na église au monde ba passer le ba otchana ba poison mabe eza partout. Mais bato malamu pe bazala kaka. Donc moi na nzambe tango zo ke l'église tchana mutuno que j'ai pas pour la vie éternelle. Mais en dehors de la vie éternelle, en attendant, tu as besoin de kulia malam, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de makambo belé développement. Mais makambo na poya, tu as besoin de Gabriel ba ko même la biso yangote. Tu as besoin de politique, ya malam, politique publique ya malam, tu as besoin de kambia malam, o ba yiba kambongo te, o ba salaire na bango yebani pour que moyibi est diminué pour que aussi la 100% mais ko diminuer. Tant au salaire à présent yebani, salaire à mutasuke yebani. Même mutotanga okoma kutonga banda ko papa mba kubanga po salaire nga bayebi. Est-ce que vous comprenez? Voilà un peu to ko lobana bino ngodo bo mona kate so mais pasteur ba politique za makamba satate. Ça c'est l'ignorance. Tu vis que banda qui depuis des républiques va checker pour ko affaiblir et ba te belé ba s'intéresser la politique Mobutu va continuer ko détruire mboka. Voilà donc il faut s'intéresser na politique na yo otanga ka pamba te. Soki le cas contre tout ka kotanga to la kana be église to la vie éternelle. C'est otanga ka passer to na besoin lobby to ça la mboka na biso. Nzamba pambola bino votre humble serviteur Serge Taboko. Je suis pasteur responsable de l'église Mot de Transfiguration. L'église se situe sur l'avenue Frontière au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. Référence, c'est station l'eau médicale, soit l'entrée de l'avenue de l'église, c'est croisement des avenues Bongolo Kimwenza. Nous sommes là chaque mardi, jeudi, samedi, à partir de 17h à 19h. Et le dimanche, c'est un kit d'adoration de 9h à 12h. La semaine, c'est le mardi, c'est un kit d'affermissement. Le jeudi, c'est un kit d'enseignement. Le samedi, c'est l'intercession. Donc nous sommes là. Si on peut donner le numéro, peut-être ceux qui veulent peut-être nous contacter. Nous sommes sur 089 67 39 886. 089 67 39 889. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir et bénir aussi notre bien-aimé Dimitri. Merci beaucoup. Je sais que dans un avenir proche, on sera encore là pour de plus en plus de temps. Merci. Merci. Je rappelle aussi qu'il était notre invité de ce grand magazine Topanza Sango RDC. J'ai reçu l'homme de Dieu, un Congolais fervent, bourreux de talent, Serge Taboko, qui nous a parlé sur une réalité entre la prophétie et la politique. Est-ce que la prophétie impacte telle la politique congolaise? Vous avez eu de détails. Maintenant, l'Obara toujours que au invité à lobby n'engage que lui. Alors très prochainement, à cause de la source invité Nabiso, mais Robert Solo pour comprendre est-ce que opposition existe à Ranambo Nabiso il y a Congo. Pelisou Sukoeba que cour constitutionnel Yambo Nabiso, il semblerait que Nebatunso Bakanisaka et côté la Rakaka parti à majorité ou bien ceux qui sont dans le pouvoir en place. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro et avec autre plaisir. Au revoir.